Bino bozana ni awa. Biso tozali Safricas. Musala combien à niveau nini? Ah Musala tozali oye en plein air directement de tozo couler béton ya 400 kilo yango na sur place tozo sala tozo continuer toza besoin na matériaux et ya pour biso to continuer musala. Na niveau bozaleli si il faut que na mukuse pour bato ba Hollande biso ba comprendre et que ça combien de temps encore pour ici la estimation? Selon Bakunzo Baza Likolo, biso toza na chantier. Problème na biso il faut pas pesa biso matériel. So ba pesa bino matériel na niveau bozaleli et que zo sous ba combien de temps à peu près? Terre yo eza terre marcageuse. Ozo mona yo moko tala mai. Ndenge zali. To étudier ka terre avant ko couler béton, peut-être mboule beti to ko freiner ko be ko sala musa. Yango wana yo za ingénieur. Bato bazana ndako ba ebi musala wana te. Bango balingaka ko ebisa bango tozo sala tokoki aussi ça peut-être juillet, août, novembre, août au janvier 2020. Est-ce que ce qu'on a matériel le lobby musale sili? Est-ce que ce qu'on a le lo jeudi? Lundi musale sili? Mais comment maman? Mais comment on peut estimer musala ozo salate? Estimer comment maman? Biso tozana volonté lelo ce qui okuti biso boye eza nombre biso tozala toyebi ke bozana volonté mais problème na biso ezali yo za ingénieur musala osala ka yango wana o estima kapé que ceux qui n'ont eu matériel nyonso ou bien yo za habilité te ya ko répondre il faut chef mususu nda répondre biso. Ah oui si bokobi on matabaza kuna na il faut le babongo po okoya ko bimaneti oyebi makambuté alors que ezana mutako ko répondre biso. Merci papa. Bozana ba paiement ya ba mois wa bosa musala ba futabilité ezama maison c'est réel, de toute façon que beaucoup de bateaux, tous à la nombre yote, mais biso tous à la volonté pour ça l'un de se présenter. Bateau mususu balemba na bango pour passer nzala. Merci. Vous savez combien de temps vous avez à peu près 3 mois. Merci. Merci beaucoup papa.